objectif est comme à plein. Yango soki héritier Hollanda émission oyo donc ndenge to bana ki Congo héritier watana be kumbui sansoniko donc na bige batu bakoya toyoka musique elo na osenga ye abeta concert oyo to bando beta ngo na babar plus tard. OK. Il concert etika la ko ezakte non abetika keleki. Et puis azala égoïste té. Azala égoïste té. Bana mai wana o bazana ye ba miyembe ba seda ba tututu wana to mona bango na stade de Martyrs. To mona bango apona ka banzimbo ayemba ka trop ye mokoti. Bana mai basala ba vocal. L'un de ces musiciens na kombo ambasi koleka koloba ke fali pupa aleki ko banda ko ndo tina génération yo te artiste musicien au jira ki onde tongo etani ye moye kobima kasi ngai na motema ye molili makasi butu ekoti ye ngai natangi buku ya Nzambe banda Genèse tina Apocalypse. Donc ça c'est la flatterie. Batora bambasi donc il fallait que ça la mabe moko boye aïga kokumisa kaka. Ça c'est la flatterie. Voilà. Flatteur. Parce que ba flatteur mukolo ba longo ka niveau ba fingaka. Bonjour, bonsoir, chers amis fidèles internautes. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez en ce moment sur votre chaîne d'actualité Concept Touch TV, la chaîne du moment. Vous continuez toujours à s'abonner à la chaîne, vous partagez ma vidéo. Micro, c'est toujours le vôtre, Alex Nandoumo la Moulouba. Les Benjamins de la presse, c'est moi, là, maman, autrement du monde, ensemble, dans toujours. Pendant que c'est là, nous, merci à les Vikings visuels derrière la caméra. Merci à Filma, maman, fille. Maman Masolo, ya papa Audace, Milan, un grand merci à toi, les jeunes boss, le fils du pays, Apacha, Moupé, moi, maman Linda, merci aussi à toi, mon vieux Patrick Trifazé, Kourayachine Gombe, na Gombe, 32 ans de pouvoir, l'ingénieur Dominique Yalanda, le fisco le plus célèbre depuis Luanda, Azota Labisso, pourquoi pas aussi à toi, maman Ate depuis Suède, Ota Labisso, Balobi restaurant Ezara Ramoko, la suédoise, donc, avenue Venise, numéro 30, 7e rue, résidentiel juste derrière qui marchait donc aux Amobimba restaurant la suédoise sur Kekuna vraiment donc Pepele na Pepele le Viking sur même langage fongolanga là son invité il s'appelle Métro effacer les tableaux l'un de musiciens de Wenge BCBC l'orchestre cher du papa chéri Bin Adam oiseau séjourné bongo déjà depuis Paris donc babili kama téléchargement to solo lango décembre 0 dans kama téléchargement sanine balle de match to papa chéri grâce à la bisoka moi j'ai mon retour selon vraiment la métro effacé les Vikings to solo l'aura déjà invité métro bonjour. Ouais, bonjour Alex Ngand. Santé déjà dans mon akito par la grâce de Dieu. Voilà. Boti Afrique du Sud et les Kinezaki ba concert privé ou Zaki vraiment ba concert Zaki na date calé par rapport au programme. Il y a un concert privé, on y a samedi, dimanche, retour. Batika laki balandi donc il y a un concert privé. Donc tout ça qui n'a pas été pour biso le balo basala salarié hein. Biso linga mingi musale lo bana place na biso bat ba découvrir on découvrir BCBG dans Afrique du Sud. Donc tout le monde sortir en était parce que c'est un concert privé. Voilà, concert privé quand la photo bobimisa qui je crois qui joue à concert photo où est sali où est circulé là bas réseaux sociaux bat cancer peut-être que boké peut-être même ce tournage à clip moko mais au cas moi ko toujours prendre biso qui est qui concert privé photo les aïn bonga bola musarara bat par rapport à quel de côté de décembre ou quoi. Non, photo car en famille ndenge dans la avant concert. Mais c'est très propre là, tout ça photo en famille, tout ça tout rose photo to publier donc et on peut annoncer l'autre ça photo ya en famille et bimi kitoko ba publier munyo so mon ngwa c'est penango azo partager azo publier dans ndenge donc c'était pour rien annoncer. C'était pour rien annoncer au lobby concert et samedi du dimanche bansu ba regagner qui et bon ba tikala ki par rapport à quoi stratégie ou le roi ba concert ils ont été bonnes vacances ba profiter quand ndenge za la solo quoi non on a un problème administratif donc et non non ba msusu ba raté vol débalé pour landa donc et on stratégie voilà affiche bimi annonce likama en téléchargement
tous en décembre, tu as déjà fête ça déjà biloko la programme les belé tout le monde artiste belé c'est déjà sortir mon belé BCBG bal des matchs tout espérer en décembre parce que tout le monde affiche annonce les camarades en téléchargement tu as 10 que so bimaou les années. Ouais, donc quand tout le monde on a les camarades en téléchargement donc tu vas dans la période d'amboula, amboula est à n'importe quel moment. Amboula n'y a pas été météo à détecter. Amboula m'se bête na amboula est poids. Météo quand même à détecter kaka. Attends, ça l'opère mafieux météo à détecter kaka. Le moi maintenant les colos ils détectent pas moko amboula bête. Tu vas pas calme. To meko in ça coûte moi les colos mais tam amboula tango est bête les colos ça là les colos sous combat babonga mais à temboula leki. Tant on va ensemble leki on a bouya bimara boui. Les bandeliers donc les camarades en téléchargement base là va découvrir de quoi il s'agit qu'à la minute avant mais base toujours dans suspense papa chirazane mutote que pour na décembre bazobi misate biso na décembre on a bat barbi na punda bat bayoka santé touché bat bayoka clin d'œil bat bayoka choule bat bayoka correction donc il faut pas rater bimsa na décembre. Parce que papa chez moi si ça m'a amené à bimisa en décembre on a commencé décembre on a précipité car bimisa parce que j'attends bon bimisa bien tant que les camarades payé à quoi il a battu en janvier tant que c'est à quoi il y a en février donc mais les camarades toujours en téléchargement les camarades en téléchargement on a métro effacé et déranger pendant ba te belé ba fan belé bon mi tungisa kotala ke 2022 yango to aussi lisa BCBG bo pesa ba mélomane et là comment on jusqu'à là si tu as le couvre mais par rapport à mon éclaircissement parce que tu espérais en décembre ou à ta ce que vous a dit qui est un single moko parce que vous faire partie déjà dans la ministère BCBG donc tout le monde directement tout le monde a BCBG déjà ce qu'on va espérer na single ou disque mobimba vraiment. Ouais donc n'a eu autorisation te à dévoiler secret à orchestre. Mais nous avons autorisation à yebisa batu que non les camarades en téléchargement de batu baza na bango pepele cette fois-ci tout se paye ça bon bientôt cette fois-ci ba yoka ngo trop hein ba yoka bientôt aussi go cette fois-ci ba yoka trop ça bientôt ba yoka trop on bientôt kalati mais oh cette fois-ci cette fois-ci c'est le slogan cette fois-ci ba on se paye là baza na bango calme ndena autour balingo dévoiler sécurité balle de match single tout ndenge nini bazara calme kalaté to dévoiler na bison kalaté za nango dévoiler de quoi il s'agit les camarades en téléchargement mais toi ce qui gêne vraiment logo to kango pe trop ba to belé na nzela na balabala baloba ke selon ka na habité so bokela masolongo wapi ke papa Chiral ngobimisa balle de match parce qu'il paraît-il qu'il y a qui n'a problème n'a un magicien ou un féticheur jour disque que obima papa Chiral okufa. Est-ce que moi on dit ça là que papa chéri pas bango bisa disquette anga pe na yoka kaka mais lelo to na monde mais lelo to na monde Android mutu no bakendaka na papa chéri pa nganga ngoyo akanga ata photo te ke na moni jour ngutu yango yo lelo koma azoika likamombo elobami image ebimi ye mutu bakenda na papa chéri pa nganga ngoyo ata mo image sala biso bien comme ça to koma rasé neto babiso to yeba no ande na papa chéri obimisaka na ete po nganga mutu apekisa ye soka bimisi ba image wana sala biso bien bafani kutu baokela kaka musique ya pamba parce que baza bavakaka na baoccupation na bango mais baokela musique mais biso sikoyo cope na biso yango wana kaka sikoyo nzoka nganga si apekisani papa chéri ya koobimisa album te so biso tosuka mais sikoyo boyoka yango bomilobelani nde oyoka yango mpe nde bato balobela yango milobelani tolukaka preuve te ngai alukaka preuve na ona sengi awa moto abimisa lisolo wana yela biso baimage ndenge bokendaka mpa nganga na papa chéri ntango nganga opesi bainstruction wana ata kutu ata maloba ya nganga toyoka te tomonaka ifoto ya nganga na papa chéri jour yango bapesa papa chéri instruction ya koobimisa album te sinon akufa. Voilà, très bien, merci beaucoup. Mais papa Chéri aza na Paris ba programme ni boza nango depuis bo regagner Kinshasa. Ouais, programme ezate. Programme ezara ke non toze la bossa zonga. Ake toujours ko télécharger les camarades. Je suis sûr tant papa Chéri azo zonga kin to dévoiler les camarades de quoi il s'agit. Okay. Ah. Mais quelques clips de Jabal de match je crois Bossali.
nyonso wana eza na kati ya secret mais tokodévoile te todévoile makambo nyonso wana soki papa chéri azongi kine nde tokodévoile de quoi il s'agit na kati ya likama. Voilà, très bien, merci. Mais trop tôt sur la mamboza pe mo ebele. Basta des obetama, après basta tout le monde a fallu pour pas. Et tant qu'artiste et musicien, concert a fallu pour chacun d'eux. Ouais, premièrement na sepelaki parce que omoni ba vie na biso baloba ba vie na biso wenga bayemba finale ezali se na Kinshasa na mboka Bangkoko na terre Bangkoko le tout le monde a bana mikili belé ba koma luka ba fana na ba na kini ba prophétisaka kala papa chéri yemba Ingrid Betancourt quelle que soit la durée un jour akobima kaka na boloko Ingrid Betancourt abimaka Tito beta kindu mama mana kulu no kufa opération de kofi ville comment il calme de papa chéri prophète papa chéri prophète tango loba que non on va redémarrer le monde et aujourd'hui le monde a été redémarré voilà makamba ba stade de martyrs ezongi na ezo sala nga fier parce que ba vie na ngai ba musisa na ngai mutu balobaki terme wana ke on va redémarrer le monde entre mon idole El Salvatore de la Patria donc coup de chapeau na bateau tout bazobeta ba stade des martyrs coup de chapeau à papa chéri visionnaire lobeg non on va redémarrer le monde et le monde a été redémarré le concert de Fally était ça va sur le plan artistique au pesonde ngana leki Fally pa lekingate alors asalaki oyo ya yebi alors naza na tante na banda ko juger awa ke no koto ya futaki koto asalaki boye risque bato ba tiaka ba méga pour na ko sala eloko te ya ofinganga pour rien donc donc il y a des fois ça énerve être ba papa bana na biso ba réseaux sociaux mon non tam susu mutu moko boye a ofingoka pour sali analyse moko boye moi je dirais c'est ma bravo et surtout ndenge business doyebi objectif ezalaki plein il a fait le plein moi il m'a épaté na kamwaki doyebi que non ce qui est vrai ba fan na Fally bazala na ba réseaux sociaux mais jour wana ba ye stade nga na kamwaki ba fan na réseaux sociaux bien sûr que oui nga na kamwaki ba ye stade donc coup de chapeau na Fally Ipupa il a réussi son pari. Toboyo Kendeo abetaki nzembo nte ce qui était important musique ebetamaki batu bayaki et surtout batu bayaki ce qui était important plein wana nous mais est-ce que kotala est-ce que concerne kin tolongo la mambo Fally Ipupa net na basala minene to tshalo ba stade de martyr to kende ba veme ba shark ba fikin est-ce que toko batu na Congo musique comment net na ba biloko ba plein air bon comment na plein mission to bossa na ngwa kasi yango fo bo respectaka ba viona ya wenge ba beta ba concert etikala ebeta na ba bar tilelo ba 10 ans 15 ans passé yango fo respectaka bango de so moni vina biso tsone fo ko s'incliner moni papa chéri fo s'incliner parce que Zénith de Paris beta tilelo za ba concert ba fikine beta ba tilelo mais biso bato akilelo ba concert na biso nulle part de ce que beti leki wu mais ba viona ba beta ba ndule we senti que non musique malgré ça la na ba plein mais musique peut au rendez-vous objectif est comique à plein yango soki héritier Olanda émission oyo donc ndenge to bana ki Congo héritier watana be kumbui sansoniko donc na bige batu bakoya toyoka musique. Merci. Quand la pré-concert a Fally Ipupa dans le stade des martyrs, l'un de ces musiciens na Kombo Ambassi, koleka koloba ke Fally Ipupa aleki ko bandako ko ndo tina génération lo yota ke artiste musicien ojira ki onde tongo etanie moye ko bimakasi ngai na motema molili makasi butu ekoti ngai natangi buku ya Nzambe banda Genèse tina Apocalypse nyonso na bombi ye liloba ya Nzambe ekotikalaka maso ekoleka mabe nyonso osala ngai nazali mwana ya Nzambe nalimbisa yo ye
sangi pumba na yende kosenga yo soki moye ezali toka bwana mabele kimotema mobebi ye napesa yo liberté osakana soki mwana alingi kosimba moto botika ye asimba mokolo kozika koyeba banzembo nyonso bon mwana mai aza documenté te adocumenté te musicien kalava victime abandona bakabeta pe trop. Ah mais soka beta trop akoka koloba makambo ndenge wana te omoni na monde toi deux personnes na été sur le troisième azali ya bato mususu ata na lati mabe fa yebisa ah oyebi danger pour flatter ngai. OK ba flatter nga déjà ndenge nazalaka wa na flatter papa chéri na musala. OK na flata papa chéri na musala na koya wa te danger na ko lobana makambo yo papa chéri azate non nga na yaka se vanter na makambo yo papa chéri a bien asala nazaka parmi bato yo na ba no nga pende nga album bimaka te nazalaka mais content na koya te na te ebima nango te tozana biso bien te. Alors ce que ça ba masana bambasi ba jara bato yo oyebi mutu moka utaka mboka mutu moko utaka mboka ye akomi na rond-point nga baboye libabi batemi na re soda niati siko abanga ka soda mabe bamoni mutu elongi ezobeba kaka papa nini ti bato tali oh papa soda oniati mutu ye mokala te esala ngo pasi te aniata na ye mayoka pasi donc ça c'est la flatterie bato ka bambasi donc il fallait ko sala mabe moko boye ayeka ko kumisa kaka. Ça c'est la flatterie. Voilà, flatteur. Parce que ba flatteur mukolo ba longo ka niveau ba fingaka. Landela bato yo ba flatteur ya ba orchestre. Voilà, landela ba flatteur ya ba orchestre tant ba longo ka. Ba raja osakana te. Donc ou soit ta flatteur ou soit ta documenté te. Ayebi histoire ya musique ya Congo te. On a yembela ba makolo masia na yembeli ba sangi pumba ba obenite ba titres ebele pour na route na kena no te ke ba ve na biso ba papa chéri to ba kisi ba faire ba Fabregas ba Koffi Olomide pour ne pas citer bango na tangika na yembika denzembo. Donc aza documenté te soit aza flatté ou soit aza documenté te. Il faut soit aza documenté te soit aza documenté te c'est important ndenge tozalaka boye lobi to robete là-bas na biso lisolo ke non wendo moko azalaka madilu moko azalaka pepe kale moko azalaka siko ya yebi kaka fali robete là-bas na lisolo ni donc c'est un peu ça ngana zo ko vouloir et tezaka ke non pour aza flatté ou soit aza documenté te. OK. Voilà, héritier Watanabe le 25 décembre, ça s'annonce déjà Batebele parce que tu dis que héritier Watanabe na wenge Norobi mso songi sala ki songi na mamna mona pas noté tout le monde a vraiment qui a wenge bo pesa nde pour pas héritier Watanabe bien que mystère petit yabi chacun portera sa propre charge. Mystère petit la vie na bandalo wana trop yabi munda mto mema mikumba na mambo héritier tali na ngokutu yete mais quand on a Batebele par rapport à promotion, on a une promotion héritier pour le 25 décembre qui est bien. Ouais, pour n'engager qui est bien, qui est bien, à garder le souffle naïe pour booster dans la dernière minute, c'est important aussi. C'est important. Quand ça la piba avant, na basuka boye elembi. Vaut mieux que la moussa na suka na bandelo lembi si na suka ou la moussi ngana monige non et ça stratégie bien il lobby déjà na mona qui ba panneau ba matisi donc ngaza na 100% chance mais ba billet jusqu'à maintenant non le bando te kamate na ba organisation na bango là moi je ne sais pas. Mais je suis pas de la team Wata, je suis pas de l'organisation il y a un concert donc mais était héritier frère na honnête conseil to stratégie noto pesa par rapport à stade de Marty to mona ya wonye 4x4 ne betaki na ba faille au bad ba ndaro loba to monia fali pour na ba faille au bad bazoloba par rapport à ce que héritier auto zozela le 25 décembre auquel bani asala nini par rapport à des concerts ou les kiwana et là on sengaye abeta concert oyo to bando beta ngo na ba bar plus tard. OK il concert etika la ko ezakte non abetika keleki et puis azala égoïste te
azala égoïste te bana mai wana o bazana ye ba miyembe ba seda ba tututu wana to mona bango na Stade des Martyrs to mona bango apona ka banzimbo ayembaka trop ye moko te bana mai basala ba vocal to mona pe bana mai bango babimisa bango bango pe bapesa bandeko na bango ba chance poni wongia kana même langage wana ke azala égoïste te ayemba te banzimbo yemba yemo banano ba yemba banzimbo yemba donc ata kere ezala te ata banzimbo yemba yemo kere ezala te non yango no bité kere wana no ba choriste ba choriste ba tumso ba yeba mo te to yemba kana ba tumso yeba te na yango poser voix o na poser ba mo na bino kaka mais tango yiye yo moko wana ba sati ke non efasa ye Joskizo la ye Michigan ye Moda Shwa ye achuda milito aye mettons to yimba na ba muso yibate on na yimba deuxième voix na yimba ténor na yimba première voix donc là on a aussi ngamona mai ndenge to bando mona c'est beau à voir en plus ça fait partie du spectacle que non mi se moko aye tindiki batu pe bagangi mususu pa aye oleke banda yo moko telema kaka non monotonie na miso puis na matoi et ça l'a bien été. Ouais. Et ça l'a bien été. Ça l'a singara. Donc, on a retenu la peu comme la monotonie parce que. Oui. Mais bon, on a mutumora. Il faut moro kingandi. Yemoro héritier. Yemoro na héritier. Yemoro na héritier. Ba yembela ye. Héritier. Pendant que ba faire bazalaki banana ça fait du spectacle. Ça fait partie du spectacle. Moi ko changer babilongo na oya bimi moi guerre wana na pe ba gezi ma wote ba shoro di panda ba wilo longombo pe ba mataki pe changer pe moi bango baza batu ya orchestre falite bon baza ba betaki ba enlever les rideaux ngana olobela ke non orchestre oyo ko prester orchestre eza à l'honneur jour wana orchestre ya héritier Latim Wata et donc naza bengai so ko pese concert na besoin na mona pe bana mai wana ba meka pe puissance na bango so pe ba yembela bango bima tamie mais to mona bango kaka mais est-ce que monotonie na musique on peut dire qu'il n'a pas ce qu'aujourd'hui là aux artistes et musiciens est-ce que tous aura exemple à bien affilé donc qui pas sonner à la prépa ndenge moko est-ce qu'on peut l'appeler monotonie comme un style ou identité na et koki kozala identité et cause à la paix monotonie. Identité non les voix. Identité à artiste et la voix. De ce boyo qui voit au combat na oyo ki ngand na eyembeli. Mais ce n'est pas que non banze munyo chose kaka détend. Mélodie, le rythme yangwana kaka wana ndi yango komi sikoyo monotonie. Moko yemba voix na yo kaka wana oyembi 7-7. Oyembi zouk oyembi sakade tout ça ozo varié na ba rythme mais soko tikali kaka oza kaka wana yango to benga monotonie nzemu banzemu no 4 ba koyemba on a rythme moko de 4 nzemu no to 5 nzemu no boye mutako zo ngwana nzembo yo ayena o 5 ba changer musique ça c'est la monotonie mais izala nango style teto cacheté et la cacheté on est comme monotonie wana comme monotonie ce que vous avez na 4 5 nzembo ezaki no bako yemba ngo d'affilée bako betango pot pourri 5 nzembo 4 nzembo monotonie. Voilà, merci beaucoup de passer le tableau. Tout comme là, c'est vraiment vers la fin. Tu as tikayo, tu as papier levé. Bad balandio. Bah, que retenir ni papa Chiraza déjà en France de 1 les comment téléchargement tu éviter date peut limiter bah retenir non ni na ba fan no balinga no ba vacciner wala na mon vie civile depuis Paris Banque mondiale exemple à suivre en États-Unis na PC bambo tebele bah que retenir nini na passage non voilà bah tu vas retenir que les comment en téléchargement papa chéri azalaki pardon na France aye à Afrique du Sud à outre Afrique Sud aye à Zongi France et là pour na ko se promener donc azo tambola pour rien té à courir au pays mana pétant à outre Afrique Sud aye dimanche lundi mbala moko à voyager donc ça pour na sentiment té azo kende osala musala ndenge to lobili kama en téléchargement de le retour ya El Salvador de la patrie na Kinshasa vous aurez toutes les précisions sur les rumeurs oyo bozoyoka net kaka déjà na retour à papa chéri bokozwa ba précision ya makambo tout ceux qui to boka balle de match ceux qui to boka nanu to mexa bino mungwa boye bango ata papa chéri a ozonga
ba programme na minute oyo ezanante bozela kaka likama ezoya quoi. Voilà. Non, le mot ça la soit à mon logo moro nan sidu mbalinga mingi santé touché mais na habité mo solo lo pesa biso nini après ba dédicace to kabona na. Oh na changer penze mbele na ba santé touché moi toi hein. Koka moi te gimbwala e soki yoyoki krinanga ya détresse. Est-ce que okoyeba nga lisusu ndenge nakomi squelette kutu bien bato kutu bakomi otiolanga gimbwala ye akufa lobi soki oyoki oseku na ngai gimbwala kokanga motema te sikozali kobanza te soki obwakelinga ata liso okobongwama libanga mungwa gimbwala ye lokola mwasi alo te kanisa molimo ya moto tiki ndenge ekomi kotelengana lokola mopepe mopepe ya kaina mopepe ya kaina natika kose distraire na miziki ya bamoustique susi etika kopie nzoto na ngai gimbwala yaka mwinde pela ondako wanga gimbwala ye otikangaki diba loboko ebala litama obebisa bajourne na ngai nyonso tuna bavile morte uta okenda bachance na ngai ebeba présence na yo na vi nange ezali porte bonheur retour na yo na vi nange eleki perfusion pinzoli natangisaka tous les jours gimbwala einonde motema na ngai espoir nange ekomi konoye nakomi zoba o naganga mabe na simba moto. Voilà, merci beaucoup maître. Dédicace, numéro contact. Texte, thématique, ya kilelo. Mais beta makala. Donc kilelo ndeti biso na bese biso na kilelo lo bela biso lote. Kilelo ta muso ekoma kaka tit moi kimbonda, moi biloko mo. Mais ça la fait bien ba ba linga ngoto. Bon, pas mal ndenga kilelo pe quoi. Siko biso oyo soko yo kyango mun bat basenga nga po ni okataka nzembo na soko bandi yango na emiso bat bazela su ozo ya sima. Donc des années babiloko ya kilelo wana ebeta na ngobeka lelo lobi ezate na oyo champagne ndenge zo umela ndenge zo koma makasi donc ya olobela mbanga pasi na pesi mbote na meilleur vœu na vieux nanga ndongo abega l'homme des passeports rouges il est et il restera le meilleur de tous les temps là où se repose le cœur des mères Aimé Katula la japonaise na moni bongo Junior Mabaro elle vend pas le moindre de tous sans oublier L'Asbel, les amis de Junior Mabaro, Alain Zola, l'œil de vampire, Nabo Sanité, Fondé Fred, Salon Fred Namatadi, Napesiombo te 6 ans d'or, Dadi Chaban in États-Unis, malgré, mais, Nabo Kiora, malgré au bois qui s'engage, Yambango Tatana Chombote, la tigi message au répondre te Dadi Chabani, Ladjo Muzombo, Ladjo na Luanda, Napesiombo te. Wow, bandi mi BCBG oyo balemba Ladjo Muzombo ya lo bagi alemba Ladjo Muzombo na pesi mbote mais faut avoir la foi on comprend que non ate malgré to kenda na biso kuna masolo ezala hande kotoyo là moni bongo Kennedy Pembele na Luanda mukefo mukendi le nécessaire très important na pesi mbote Freddy Fala les hauts conseillers, Freddy Kitengeval de Marne, Roger ML, empreinte digitale Lady Salvatore sur les nets, Roger le combattant, Roger le combattant, les commandes en téléchargement, la PCO tous les vrais, tous les snipers, vaccinés, chemin de fer, donc, on a PCO Tumbote, les commandes en téléchargement. Toujours. Voilà, numéro contact nanga benga na bango souté ba commande bango peut souté. Mais bon, on appelle ça plus 243 81 460 45 53 plus 243 81 460 45 53
yango wana bobengaka botuna kaka disque yango ebima mokolo nini po oh na totia na kombo nini wana bobengaka mpona sujet wana te koma kaka disque yango ebima mokolo nini yango wana bozwa kaka. Voilà, merci beaucoup Métro pour la disponibilité à Tanayo. Merci dans les Viking Vision Wazaki derrière la caméra Salik Alex Ngandou ensemble là Métro les facettes Tokota vraiment na banda kuna bio. Merci aussi à maman fille maman Masolo ya papa Audace Milan ou Patrick Trifazé courant et Chine le seul qui me reste Guy Bokopo le coup d'œil jamais rata merveille Mapangala les consolateurs autrement dit les biteurs de la prolongation. Un grand merci à toi les jeunes boss le fils du pays Apachamou Pemou na maman Linda l'ingénieur Dominique Yalanda depuis Luanda Zota Labiso Olivier Nzingit les pauvres de la ville est toujours à la recherche du trésor. Olivier Mimpia l'homme au bon cœur hein? Patrick Diana champion Tramontina Naif Didier Ekwe Motekwe Bende toujours. Voilà Olivier Nzingit les pauvres de la ville toujours à la recherche du trésor. Le grand directeur Grand Z de mon directeur Bambo Tebele place aux Ali. Mon vieux papi Mwakana la carte qui gagne. Mon vieux Aimé Bambongo na Californie. Arriba écoutez je vais na Californie. Mon vieux Gabé Kabemba hôtel de monnaie mon emballa lière à dollars il a la tête. Mon vieux Gabé Kabemba hôtel de monnaie na zolelo mabe mikolo. Bajo Bazi na kati ya Lubumbashi azotala biso. Jojo Achenya Wada station express. Bambo Tebele place Ozali Lionel Kassoua mon apporteur de partout l'ingénieur Pituntsoni na kata Istanbul na moni bongo les sous Diechim ces garçons de l'X na kata Istanbul. Vous êtes tellement nombreux. Alex Ngando Labino vraiment trop beau partager ma vidéo mon ami Rabi Biku Antibal na peso Bambo Tebele Rabi Biku Antibal ça l'aura ndenge to solo là qui pour ça a vraiment plaisir à trop. Quant à moi je vous dis bye et on se retrouve à la prochaine.